Bouyei malamu na Sarah, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso olingi. Mbote na bino balandi nyonso ya bosolo na politique officielle misa ya lingala ndenge tolobi eleki misa ya français na bato ebele sango mokonzi Israël Mutombo chef de poste journaliste investigation tolongwa Kinshasa toye na Lubumbashi place toye kosala mosala mais nous nous sommes décidés d'arriver à Kasumbalesa mpona nini parce que mikolo euti koleka torelevaki dossier moko ensemble na conseillère ya gouverneur il y a Katanga, le haut Katanga, Madame Mamina Masengu, où il a évoqué qu'il y a un passage dans la politique, des sérieux problèmes na haut Katanga précisément na Kasumbalesa. Makambo phénomène bilanga, likambo insécurité, selon il est accusé que même certaines personnes au bazola tabilamba, na kombo il y a eu des pestes que bango baza au la terreur na koto. Katanga bazo kufa ebele, bandi ya vola mer mais bazo kota mikolo nyonso. Bazo kota la banda ku bakobuma 7 ndako babomi 10 personnes bayibi biloko bazo visiter ba 30 ndako elandana nyonso wana insécurité moko zo régner awa on ne sait pas si photo ça la légion na benide eloko ni les obongisama awa eza na confusion moko qui ne dit pas son nom. Voilà pourquoi nous nous sommes dit il fallait pas rester à Kinshasa. Le Kola Nazali, journaliste d'investigation. Le Kola Togena a longueur d'avance par rapport aux autres. Nous nous sommes dit qu'il faut arriver sur place pour s'imprégner de la situation. Kolongwa Lubumbashi, pour Nakoma Nakasumbale, ça c'est 90 km. 90 km de route. Alors, le village des alliés belé, même dans la place, qui militant, il y a eu des pestes. Oh, Babora qui n'a pas eu. On a fait rivière, on a TV Radio, Tezana et Bandeli Penza pour Okende. Awa Tozana péage. Péage doit permettre bisoto kota poto que de tina Kasumbalesa. On aura à peu près 1 heure de route. Bon moment na bino mokonde toza kotambola to kokuta na maire de la ville, to kokuta na base bilanga. En question, to komona bango pe poto to na bango pe ba question bango ba expliquer makambo bango to komona pe bango. Et puis to kotambola bisika ndenge na ndenge bokomona. Mais de passage awa toza na péage, na kutani na un groupe de Congolais baza ebele. Basepeli ba moni sango po balandaka pe sango alors to solo peut-être na bango moi 2-3 personnes pour to continuer nzela pour te nzela za molaye sekeli to koma na Kasumbalesa pour la kotala makamyo to koma na Kashobwe to koma na Kolwezi to koma na Teke Fungurume to koma na Likasi bisika nyonso wala pour na kosala musala. Alors Congolais zali libre ya kovanda bisika nyonso ya lingi to kutana ba Congolais ne kombote na yo mbote kombo na yo nani basta awa tozali wapi awa tozanga Kanyaka na Kanyaka péage à Kanyaka péage bon Kanyaka 17 km ah Kanyaka 17 km Lubumbashi 17 km ah ok village on peut bazola Kanyaka Kanyaka bato baza pe mo ebele awa baza ebele bato basi batonda ah ok vraiment c'est ça bien ok alors des passages na lingi na yeba d'abord ba problème ni les autres préoccupés bino awa majeur au moni pena que ceux qui au moni bobi passe na biso yango passe awa eza makambo moko ya ba insécurité za ba service eleki ba service ya l'état ba service ya sécurité aza général akomi na ye colonel de sécurité eleki ça dit il faut bato ba comprendre tant on lobi mélange à ba service eli ko banini ba service à l'état officiel les ali service à l'état officiel eza na bureau mais ba oyo
ndeko na yaza bureau atini ndi na nzela nde bazogrimace biso ndango tozoboya. Donc plus c'est ça ba trafic d'influence. Trafic d'influence ya bato yo bazali bandeko ya ba officier. Officier l'état. Grimace moto azoloka palia. Bango nde bato bazosala mwa terrain. Mwa terrain ça. Bazobeta masasi. Malisasi ezalaka te eza zamba. Ah eza zamba. Lisasi eza nango te. Mais kobotolaka biloko. Kobotolaka biloko baji. Bazokanga ngo. Mwasi moko tonga ndako ndeni. Très bien. À part ça, problème sur les agents. Ah, ma campagne parti politique exact. Exact, politicien ça. Ah, politicien. Très bien. Dégo, pour ça là on a yoka. Dégo, comment on a? Engai, monsieur Patrick. Monsieur Patrick. Dégo, à l'objet que vous avez un problème, il y a trafic d'influence. Il y a pas officier ou bazar en fonction, mais bango alande, bazo permettre bandeko na bango ba trafiquer na ba kombo na bango. Est-ce que vous avez des difficultés pour ce soir? Ah, des difficultés quand ndenge master nanga lobby. Kozaka makambo bato ba service ba tracasserie koza bato bazokende kozwa baji na kasumbalesi soki baye na baji na bango ezaka biloko nini ya kotia provision na ndako de tracasserie zao bazozwa biloko bakangi yango na kati kuna na parking à part ça insécurité côté ezalaka te et makambo nyonso eza bien. Très bien. À part tracasserie nde etonda na bato tracasserie ya ba service ya l'état ezalo kwa ba service bon ba service ekeseni koza ba demiable koza ba demiable koza bato ya bureau te bato ya NRP bazali côté mais tracasserie nde eleki tracasserie biloko bosomaka na kasumbale c'est ça ba provision to mpona koya koteka ba provision ya kotia na ndako somoni côté oyo moto akozala peut-être na mwa 500 francs oyo baji na biso ya Lubumbashi soki ya brasserie bazotia bango soki ba 1000 francs mais moto azali na 500 si pas mélanger ya kasumbalisa oya kasumbalisa ezouta Zambie ezouta Zambie déjà moins cher somoni moto ndenge toza na difficulté moto aza na mwa 500 il faut azwa mwa j'ai à 500 000 à part ça mais bazokanga nde biloko bazokanga yango na kati kuna de tracasserie baji oyo basima baji oyo yango bosomba na kasumbale zela yo simba yo oui tokei olobi yo uti koyebisanga ke kaka baji oyo yango wana nde bozwaka kuna mpona komela na ndako kaka sikoyo bazokanga nde problème kaka boza na problème toza na difficulté nde makambo ya masasi eza te makambo ya masasi koto idps awa na kati très bien merci beaucoup oui yaka tosilisi oui problème eza nini problème na bino awa eza nini problème eza boye o problème biso si problème oyo toza nango oyo biso toyebi eza braliment na brasserie bapesi na gouvernement na epai badouanier mbongo bafinanse mbongo 25 000 $. Po banda kokanga baji oyo tosombaka yango na moins cher na Zambie eza 300 francs na Zambie eza 300 francs soki commerçant azwi baji na ye na kati awa talaka yango braliment soki aye na ji na ye awa koto oyo bon pour la transport na ye nde babakisi ba 200 francs mpona nini mpona batransport et puis badouanier wana eza baproblème ya service te bawana bazokanga baji oyo eza badouanier bango nde basi bafinanse 25 000 $. Oyo biso toyebi 25 000 $. Brasserie braliment na oyo maison mosusu ya nani oyo salaka bamai cheers na cheers na saro pe azaka na kati wana donc ezaka ke babrassicole ya minene bafinanse mbongo pour que bino bozala traqué permettre bino bosala mosala te très bien merci problème ya insécurité eza boye toyebaki keno ezalaki nani oyo général John Numbi bino boyebi boza ba journaliste toyebaki keno général John Numbi nde abande kotinda bato apesi bango baminduki soki bapolisier banda kobisana yo bamasasi basala nini bainsécurité wana ok ça va balongoli John Numbi ake Kinshasa balongoli John Numbi eza déjà na 2 semaines ou 3 semaines na 3 semaines wana chaque jour papa c'est moi na Lubumbashi nalalaka na Lubumbashi te s'il vous plaît akimi ndako na ngai na ye awa na kanyaka mpona sunga vi na ngai mais wana problème ya insécurité tokoyeba bon eza biso baina feki bato ya IDPS eza soki oyo nani remplacer toyebi te
moto azosala biloko wana. Très bien, merci beaucoup. Oui, ndeko ninga kolobani. Bon, moi je suis Sanayo. Si Sangai, Nazolo Boye, Makamo insécurité. On y va. Il faut la vérité. Biso tozana démocratie. Il faut que la vérité. Insécurité na Lubumbashi, biso banté de pes bazobuma. Jour nyonso bazobuma kaka muntu. Et de pes bayebi ke awana journaliste ozopozanga ma question. Soki ba moninga na Lubumbashi na télé bakobuma ngai. Faut na la vérité. Très bien. Naka Sumbalesa, memema, na Lubumbashi, memema. Ah, tozana na insécurité, tozolo Kimi Lubumbashi. Ah, to Kimi na Lubumbashi, to yako fanda na. Ah, ande ça va. Ah, na mu, ah, ça tozana na pori. Très bien. Faut la vérité. Biso, makambo ya tribalisme eza na ebele. Tribalisme ina mingi. Très bien. Bon, toi tu maboko pour la tona bino nyonso ka question mo bino ne boye. Toi mona maboko place sur la ligne. Est-ce que Zela la tona bino question toi mona maboko. Yo to mona maboko te. Eza misati. Eza misa la mesa la kaboye te. Na tuni boye. Vrai ou faux na Lubumbashi insécurité ezali. Ezali. Yo le baga vrai ou faux? Vrai ou faux na Lubumbashi? Insécurité ezali. Vrai ou faux na Kasumbale sa mbute na insécurité ezali. Ezali. Bokibi banda kuna bino na Lubumbashi nde boye ko batama. Papa le kola tribalisme ezali mbele. Na grande Et oui, ndenge na lobaki na bino awa toza na niveau ya péage, toza ko continuer nzela la biso voyage eza mwa mulai tokoma tina Kasumbalesa. Nazwi sus maloba pona kolakisa bino na péage trafic eza ko salama, OK? Trafic eza ko salama ndenge boza ko mona mituka ezouta Kasumbalesa kozwa biloko parce que généralement Lubumbashi biloko na bango baza kolia eza ko uta nde na Zambie. Baliaka mingi biloko ezouta na Zambie. Ezo ya pa Kasumbalesa, nezo transité à Weketi, kuna na Lubumbashi. Alors, la plupart, c'est là information tous en sur place. La plupart il y a biloko ezo uta Lubumbashi. Oyo ba yas, ba véhicule ya miki eza ko transporter pour na koya ko teka na Lubumbashi, ko ravitailler bango bien sûr. Ezo ya mingi na phénomène bilanga wana. Donc l'état zo zo la ngombongo te. Ezali ba taxe ezo échapper na contrôle ya l'état. Donc un groupe d'individus, selon ma information, va s'organiser. Bango ne baza ko percevoir ba taxe wana et permettre que bango bakamata mbongo wana pour baza la facilité ya ko s'en sortir. Awa tozali na péage place makamunyoso eza ko salama. Donc ceux qui viennent de Lubumbashi baza ko uta Lubumbashi mituka ndenge na ndenge eza ko bima ko kende na Kasumbalesa bango bazo kende ko zwa biloko pote ba ko ravitailler yango Lubumbashi baza ko sala yango ça il y a pas de problème. Eza trafic zo sala chaque jour mais le grand souci ezali que ba taxe ebele ezali ko échapper na l'état moi et l'état comme na mbongo ebele e kozala te mais bomoni pe ba tract des ali bituka minene o eza ko bima ezo uta mingi ba kolwezi eza ko zo ba minéraux mingi eza ko bima nango ko kenango c'est-à-dire awa eza échange na Congo minéraux ndeza ko bima eza ko kenda ti e kota Kasumbalesa ekei mais de l'autre côté baza ko zo biloko ya kolia ne baza ko zo yango bazo kota en échange nous on n'a pas grand chose tozo gagner parce que minéraux ndeza ko kende ba sucre ndeza ko kota farine ndeza ko kota mais malheureusement ils ont échappé à contrôle étatique à l'état chose qu'il faut régulariser pour permettre l'État à la recette ya makasi TV za radio te Israël Mutombo sango mokonzi pour le compte ya bosolo la politique officielle nous sommes descendus sur place ba minéraux zo uta kolwezi ozo uta teke fungurume eza ko uta musono eko uta mwangeje ba mboka ndenge na kolwezi place to kokota ezo ya ekoti par Lubumbashi et transiter yango ezo bimeke Zambie et ke ba mboka na ba mboka awa na retour biso ezokota kaka sucre ezokota kaka farine ezokota kaka ba spaghetti eloko moko ya malongo ezokota ezali te mais en outre
en dépit ya biloko ezokota même en terme ya taxe bato basorganize na ndenge na bango balekisa biloko na phénomène bilanga au lieu ekende na compte public ya l'état po te mbongo wana eprofite na mboka na biso mpo na épanouissement ya mboka. Donc on va continuer okokoma na Kasumbalesa, vous allez voir tout ce que je suis en train de dire. Est-ce que ezali vrai, est-ce que ezali fausse, vous aurez toutes les informations TPza Radio T. À tantôt. Fraude. baimasi bamoni oyo boye ke pete onde azolivre baopération oyebisanga fraude eza nini ya ndenge ni explique makamio mosusu ezotakona eza na dokima te bamosusu ezoyawa bazopesa tout d'abord ya tosolo nani omoni nani ça va ouais. Parce que tokoki na katikati ya bato sino bakoboma yo po baskile eza kuna kotika yango kuna pont bascule omoni yango te namonaki ezoleo pe na bange eza te eza po base ya bachinois chaque camion soki ezomata kuna $500 $1000 ata leta ebi yango te nde baza na moto bango mobu soki abachinois wana ajour bazwa ata $10,000 $20 mais bange aza te contre ya leta aza te eza nitia tu bilebe na fanya ya privé nani asali pont wana bachinois bato basali pont wana bazofutisa mbongo $500 $1000 mbongo wana leta azozwa te nyonso ezokende kai pa chinois eza awa na likasi en tout cas soki bainspecteur bakomi awa en tout cas bato donc mbongo ezopena chinois azotunga atie biloko na ye mituka ezomataka kuna ezomata soki pa eleki mpona kotala mpona tonnage soki kaka eleki bofuti bataxe wana chinois nde azozwaka nde azozwa batie moto moko boye aza ndeko na biso aza kuna aza mpe congolais aza congolais ye ndo azotansa soki asilisa azozwa ake kopesa pa epa chinois wana nde pena perte ya monene leta azosala il faut bainspecteur baya kotala efale so bamati awa bango moko bakotala keno entoura quand même awa ekoleka na Kinshasa nakopesa rapport wana eza très important eza awa te na likasi eza nde na likasi awa mpe ezali oyo namoni wana liboso na likasi mpe ezali ya likasi nde eza biloko nyonso ezotala bambugima bamasanga banini ezoleka kuna bakanyo ya molayi wana ya baowo ya nde kuna ba $5,000 bafutaka eza biloko ya bashi ça va nasepeli tokomona na ta na retour so efale oloba yango omboko ya biso kende liboso tozana biso mboka ekende liboso ciao merci beaucoup Yei malamu na Sarah, application ya Freeland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso